Ngala bona ngako za sima mutu pona ebela musalo suna sima mutu. Nako boma leader wana. Bi woluga ba problème hein. To bana ko yemba na bo ba mona lisuté wemba problème na orchestre. Leader honnête ndeni solo net le ki ndaki périté wa tana bo ki ndaki pas faire. Sika goga fanda na ma sika goga. To zaki pas fabrication to ngo boma bango nyonso wana. To zaki pas fali pour boma bango. Sika egla fanda ne kimyako. Kasolo biso ki n'est pas leader mo ngo boma bango c'est que c'est pas président wa leader na orchestre. Bino bo fort hein. Tena minute ça na ba compter ka musicien na travail il faut. Pour lo ya la go le gala leader lo double. Dans ça ça pas faire rigole, on va bon faire rigole. Dans le bas, ngamo ela ke pas mutu. Ezate tawana ndi to le bata. Eza n'était oh. C'est tout supposé que le loi quand j'ai payé blos à la quartier là, ton peut ça vient et kuna donc cours ya osaka. Donc on peut ça na vie ko fiku. Na émission on peut ça cours. Na lo leader na okende te. So za na BCB. Na ko pesa ba cours na ba orchestre ba tozo tanga. Ozo luwa ba problème. Na so biso na bonanga na osama mnanga yo zo. Parce que le so que ne peut pas bana OK jazz c'est pas vraiment d'achat. Viens là comme manda la PC mbote. La PC ba fait na so yebiso ba makambo yo eza passé. Archange ba benga na makambo ba yebi na ko ya te po ko sala manonde. Kuna so na ko pesa coup. Ba bien, on est ça projet disque. Eza projet disque. Et eza projet orchestre ba fait na ba sala na mouvement. Ba sala déjà mouvement. Ngana bika ka projet disque. Rien ba sala na mouvement ba betaka ba nini ba pe na projet studio na pesi bango. Ba félicitations puis ba courage ba eza ba ça on est papa eza ma bête mais ko kenene kuna cour kaka arche sac ba frère nona ba Joss Dien na ba zongi to ande monte yo ba kombo tangi mais Joss Dien o isko ba kombo tanga ngasu go Archange eso correspondre te do ba mo ba bola pela ke no tom na de leader pour no travailler c'est la leader te o yema bien te faut que bo pour nga on peut ça na cour et comme ma bé donc malamu na sala on va pas na ngamoko na pesa ba cour on pas ba mise na ngamoko la place o mambolo be o créer ba problème salinga opa kolinga soni na miswa bato divine pasinanga embo bato tu bangwe ningai oyo ninyo salinga ye obimisinga yuma na miswa bato na bango ndeza wana baza ba frère nanga mais ndeza wana fo baye bango ke na ke souté moni bazana mona kende tala kaka na chetemba bobeta na chetemba subo bomo pe Archange pe na bato mbongo poto kenda kuta wana do bato mbongo bayo mo pe na ke non ndule ezwinde mo bato po basene bayina na ina bato OK na ke pe na pesi bo pe mbote na podium mais ba comprendre que Joka sera matiba et comme il y a hier concert oyo na ba c'est rien concert ou de comme na suka rien ba boa kanga te eloko moko te ba mo pela do ba la kisa vraiment que non ozala no sunde ko na biso te donc ndeza na vivre la musique na ko yaka lisu tata bo beti wapi wa fo boye bango. Bonjour, bonsoir chers amis fidèles internautes, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez. En ce net moment sur Concept Touch TV, la chaîne du moment, abonnez-vous massivement. Bienvenue à ce grand rendez-vous de votre tranche magazine Couleur Show présenté toujours par Alex Ngandou, Mona Moulouba, les Benjamin de la presse, Mona Bamama. Moi, un grand merci à nos internautes, toute la confiance, mon PC Abisso, Msala, tout cela. Nous continuons de partager ma vidéo, Nabiso, ma commentaire, ma like, Nabino, toujours force à Rosalam. Un grand merci à Olivier Ilonga, qui est derrière la caméra, les Vikings Vision, merci pour l'assistance. Yves Zinga, les formidables, un grand merci à toi aussi pour l'assistance. Merci infiniment, maman, fille, maman, ma solo. Il y a Papa Audace, Milan, Patrick Trifazé, Courant, Yachine, Gombe, na Gombe, mon vieux, je te salue. Le jeune boss, le fils du pays, Apa Chamou, moi, la maman Linda, Big salutations à toi depuis Paris. Sans oublier l'ingénieur Dominique qui a l'un dans les fiscaux le plus célèbre depuis Luanda, Azota Labiso, ainsi que Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor. Je pense lors de l'introduction à Batak, vous avez vite compris que je suis avec Archange et Peuple, le choix d'y mettre un des invités. Sans plus tarder, Olivier Longa, ceux qui ont le même langage, Fongola déjà caméra, Nasolana, Archange et Peuple à qui j'ai dit bonjour Archange. Bonjour Alex Ngandou, le Benjamin de la presse. Garçon bio, garçon bio. Mais on a bien un garçon bio. On est... Ça va.
nzambe asunga biso ça va 2022 tout monde nika lelo hein ouais musala yo pe babulonga pe babulu tout monde nika lelo ko bulongo le kana ndeni makambo etali to komi na niveau ni makambo etali bon makambo etali to tseleka na nzimbo papa tozo sala yanga tozo sala donc yango je biso mwata fa to mission le 24 avril mais le voilà to zaki basé na festival ba tout ba basé na festival on to pousser yango et puis to sala hommage à papa donc kala mingi te awa il fallait qu'il nous ait bimato parce que tu l'autre fois affiche il y a les 24 mais à mon pas apparemment suite ils allaient quitter disque ils allaient quitter bima quitter qu'est-ce qui a empêché disque bima bon il n'a pas si déjà na auto le bango awa donc bazaki basé na festival OK et puis to linga qui terrain péné dans la normal et puis ba comprendre que to bimi si on prend album et bimi quoi donc ba baza na bango apaiser to aussi ça musala to c'est le propre Alex. Tout ça bien musala ya propre pour les robima ba CP. Yon to so tana biso. Donc disque tskalikara hommage à papa. Hommage à papa. Hommage à papa on est dans nzembuli. Les nzembuli no rendre papa hommage. Pour interpréter nzembu moko déjà betamaka ya papa ou ezaka nzembu yondo yembeli papa siko royemba na. Papa ya bane bele ve beaucoup leo. Fulangenge na biso grama ya seo. Les formateurs des idoles. De génération en génération, Totika la borfele papa kenda Tosengi merci na tata mokeli ya mokili. Ye moto ape saka ye moto azui oh ye Gile shungo pene kikumba vie beaucoup. Esengo ketango molai Mawae ingali lisusu na moloka yo mawae Riva de lo pipo kalimasi Generale de fao matumonae Boye bisa papa ke nganaza Nazo défendre kaka idéologie Bien chanteur, bien rasé, bien parfumé voilà la si belle pendant déjà c'est personne tu vois la biso na si malinga rominga na kata Paris azota la biso na moni bongo lisusu FM Fanfa Marinunga donc moi si à 3 mètres pembe ya bongo no ezalate mais ngala penser ki nzembo hommage yango nziro bando ça la remix ya eske autant bisango ça la papa hommage ngala ibaka ki ça la remix ya eske inspiration yé papa ya bane belé vieux beaucoup yo moyo ki yango ba ba yembeli na bango vie mais siko ngamo na zo charge on travaille qui n'a parolé tous les arabes ba bisebele ba kima ba otenga biso do alne mona ba bina filet to koma biso moko donc tous les nzembo beti na makambo etali je crois ça ba 14 à 15 titres donc 4 na sombi 4 2 sombi o ba pesinga masala nga ogimbela pesinga masala procureur pa pesa genga OK et puis autre etigalinga moko yo moko ko je l'appelle les jeunes nga pa pesinga nzembo to yimbina do ba nzembo ba featuring nde to sombi OK banzembo ba featuring ils somba ba otikali yanga mo on est yo mo ba difficulté ni na quand je okutana nango awa au soit déjà studio na yo au futa studio ndenge ni bon nzambe ga zo sunga biso nzambe zo sunga biso to futa o malé na moi mobali parce que ali pendant quoi ngate otiki penanda kuna mo baninga msusu ba ke ba orchestre belé ba luki peut-être collaborer na ba kala mais yo ndima pendo tia libaya na yo mo mambo les ala lusute wa mambo akala okina pa ba mambo akala yantama opela balo balaki nkongo yantama neni na quand je peux blezara ya ka musique nyonso ya musique place okendo beta pe musique bona ngako za sima mutu pona ebela musalo siko na sima mutu nako boma leader wana biko luka ba ba problème to bana ko yemba le ba ba mone lisuute wemba problème na orchestre leader honnête ndeni solo net le kindaki périté wa tana bo kindaki pa faire sika goga fanda ne la sika goga to zaki pa fabrication to ngabo mabango nyonso wana to zaki pa fali pour ngabo mabango sika egla fanda ne kimiako kasolo biso kende pa leader mo ngabo mabango c'est que c'est pas président wa leader na orchestre bino bo fort hein tena minute ça na ba compter ka musicien la tara uniforme pour boulot ya la ko lingala leader la double dans ça ça pas faire rigole ya ngabo ma faire rigole na loba ngambo ya la ke ba mutu ezate tawana ndi to lo bata ezanete do ba mo mabola pela ke no tom na de leader pour non travailler c'est la leader te oye ma bien te faut qu'il bo pour nga opesa na ku e ko mama be donc malamu na sala on va pas na ngamoko na pesa bakura on pas ba misela ngamoko la place oye mambolo be o créer ba problème
T'es tout supposé que le loi quand j'ai payé aux agats à la quartier là, on peut ça verra beaucoup. Kuna donc cours, yo sanga. Ah donc on peut ça na vie ko fiku. Na yebiso na pesa cours. Na lobi des leader na okende te. So za na BCB. Na ko pesa ba cours na ba orchestre ba tozo tanga. Ozo luwa ba problème. Na so biso na bonanga na osa mamla nga yo zo. Parce que le loso que na pas ba na OKJ c'est pas vraiment d'achat. Viens là comme manda la pesi mbote. C'est la fin de pardon. Tout cela m'a embêté ali ba la pour savoir m'a embêté. Mais j'ai ça que ba frère non na ba Joss dit na ba zongi. Tu as monté yo ba kombo tangi. Mais Joss dit. Oui, je vais kombo tanga. Nga sugo archange. Eso correspondre te. Le lo ba tu ba romo sangana ba clan na clé romo sangana to mona récemment ba vient absolument pour mieux que ben de son pour ne pas citer beaucoup de gens. Bah ça li peut clique na bango na habité ba contacter qui quand j'étais parce qu'il y a clan vivant. La projet na bango na. La pesi ba fait nazo yebiso ba makambo yo eza passé. Archange ba ben na makambo ba bi na ko ya te po ko sala manonde. Kuna so na ko pesa coup. Na bien, on est ça projet disque. Eza projet disque. Et eza projet ni orchestre ba fait na ba sala na mouvement. Ba sala déjà mouvement. Ngana bi ka projet disque. Rien ba sala na mouvement ba betaka ba nini ba pe na projet studio na pesi bango. Bah félicitations et puis bah courage ils bah ça on ira papa ils ont m'abêté mais kokene kuna cours kaka quand j'ai oublié que on insistait peu trop la mambo cours ngo le lo vraiment tanga ba chanteur bena so ba télé so ba tie na yo vraiment battle bobo mana vraiment c'est tout à fait sincère ngala la chanteur oté to télé manai to ba nous discuter mambo ngo yemba mo fa banga discuter ngo ezala ki ya voix ezala ngala leki non ya voix penda open no bika so ba tie ngana na interne ok ça ba sana ba boulot bien mais eye balara na ba TV et balanga na ba TV que oyo ça ba je oyo ça solo et balanga yo moni ba congolais ba kosa ba on lisusu ba congolais ba mala lito ya ndule na niveau mo oyo ka jomo ba yebi abeta ou data guitare te mais so yebi bo abia rien a comité on se comprend donc ba chanter ba so mala ba zape ba leader pe ba chanter en to ba o évoluer non na ba singa ba te na ba leader mo so pe ya lokuta ba sali c'est bon yebi en te na kotanga te. Voilà, chers amis fidèles internautes, nous sommes avec Archange Peuple, le choix d'y mettre. Pour comprendre vraiment, il faut abîmer ça, parce que c'est le moins tembela limo na média. Donc il faut vraiment tout sur l'année. Mais Archange le roi tout sur la peu non lingabat bota la biso parce que na 6e si je me trompe pas il y a anniversaire à liwa papa a au monde on a quitté. Santé déranger nga makasi na lela iko toujours ango, fa na prester na matonge na podium. Mais tout bêta quitté pour santé déranger mais calamité na zo yipsa bana poto bana kin na bêta sugu na couloir madiako pour na rendre papa ba hommage na eko. OK. Le quoi tout rosa na 6e année à liwo ya papa le rosa quitté tout profiter na ba internaute to bota la biso quand je peux le côté sa biso na ki papa zong sa biso na bilo ya viva et qui y a papa vraiment donc pour et ça la plaisir na ba internaute to c'est pelisa maman Safi ilonga papa Eric Bikembe la zota la katsa pare salinga opa kolinga soni na miswa bato divine pasinanga embo bato tu bangwe ningai oyo ninyo salinga ye obimisinga yuma na miswa bato zeta malili pasinanga na loembo bato tu bangwe ninga tala oko kisinga na kimpwaka mama yeba nabungi kutulolondo oyangai pasie motema na nzoto bakoti bokeseni kasi mongongo bolingo se yango ezali kozongela kelimbisa ono de l'amour nalimbisi yo kozongela te nabundani tro na histoire yango elekelaki ngai mena pardonne yo tala osili koliambo mekila mama infidélité ndenge c'est ça. Voilà, quand je peux depuis au long vivre la musique. Est-ce que vous avez déjà tant que vous avez des frères ou des vivre que vous avez un tour, un concert, une répétition? Bon, bangon déjà on a des frères nanga, mais déjà on a faut bailler bangon qui n'ont qu'à sauter. On est bazar, moi là qui est. T'as la rare acheté mba.
bobe dans la chidema sobo bomo pe archange pe na bato mbongo poto kena kuta wana do bato mbongo ba yo mo pe na ke non ndule ezunde mo po bato po basene ba yini na ina ba OK na ke pe la pesi bo pe mbote na podium mais ba comprendre que joka sora matiba e komi ya ye concert oyo na ba sese o te rien concert ou de na suka rien ba boaka ngate eloko moko te ba mo pe la do ba la ki sa vraiment que non ozala no sunde ko na biso te donc ndeza na vivre musique na royaka lisu tata bobeti wapi wa fo boye bango et bongo mère Amazon déjà au kenda pour visiter maman te mikolo na to kuta na mère te mais na bi que mère aza bien depuis le mois vivre depuis papa kenda après bamatanga combien de fois kuta déjà na maman bon na to kuta ni te mais bisingo ngo kenda ko kende vivre te parce que mtu ana ido panza vivre la panza onde Kastan kopé qui a vivre yo bendi ba masana yo bokenda na ba matadi moni ndeza bwe papa wemba ti lelo ba hommage ni salama oyebi na baki kuiti batu basala ba hommage à vie partout basala ba hommage à vie OK oso comprend siko batu matadi nde ba organizaki eloko pona papa ya momoni ba inviter ka biso to kendaki et puis c'est on doit na pause to ça na biso eloko te to betaki tour kuna pona ko honorer toujours papa allez batu ba interpréteur mabe na panza non ba interpréteur mabe parce que solo la na mama te wole sa maramba bengi ben individu za mambo orchestre te leto kominde kuna to kuda batu wana komi loko ba che ba podium ba marambo belebele bon loko pe to ba artiste to betikaka pour honneur à mouvement mais ça te que non on pense à mouvement non wana ba interpréter mabe po ba latsangi loko mobo ya fo ba bisa mabe na miso abatu mais ba ba comprendre que ils ont bongo te ouais pour bato ba longo na vivre na longo li bango te ba na vivre ndé ba sali ba na vivre na ngate dans le Kouta, Alex Ngando. Les lots par rapport à l'actualité, quand j'ai publié Clan Wenge, on va préparer le concert voilà, déjà le 30 juin à la Stade des Martyrs. Donc. Mais tout le monde est à la veille, il y a jour à autant de concert, on continue pour nous est. Batu baso kolia, batu baso kende misala, batu baso sala makambutu. Ceux comme les musiciens, beaucoup motelé, mais pour nani motema mabebo ba congolais, pour nani. Bafio basali pena nini ba ministre bazo sala do basala te le roi bon tout ce qui est sur bongo batu baliate batu ba kende misala te batu ba kende gambela koteka te to sala le rognos biso tout otika le roi guerre ya la mboka non batika ba biloko ba théâtre de chez nous wana concert des les 30 concert les 30 ba vie ba robeta do biso tout ozala wana biso tout bana banda to ozala wana OK basika biloko wana wazaki motema mabe ezala ba artiste mususu o bazo sepela te ndenge wenge robeta bongo ale ba komi ko intoxiquer ba groupe mobo ya mike groupe wana boleki ba fanatique a wenge te est-ce que maman pe ndenge kendi ba hotel mais ba concert ba musicien pe bazana kati ya mayesima makambo tout ça nini te ke ba musicien click mo pe ba musicien so bo sepela na wenge beta mais oui ba motuna ba sa ba vidéo wana ya lokuta wana ba tutu bazo sala musala na bango pour na nika jour moko ba ninga ba sa makambo na bango ba kutani vraiment producteur aya mona na sangisi bango ba boma mutu basala eloko na ba ndenge zala avant où le mal to tika biloko wana to tika vraiment biloko wana poto to ke de l'avant congolais ndoule les 30 c'est ouais ndoule les 30 c'est ali oui par rapport à ba makamndenge ki ne ba disque tu ko bima récemment archange ya yo na bimité to zelango bien que nga déjà na bi disque qualité ba ya musalo sali na ba frère no ba bimisi ba disque sincèrement le bon penda sincèrement na bi ko linga mo polémique mais malgré bande na mo ba polémique ba cour le bon vraiment sincèrement nan o mona asali penda musala bien te bango tout hein te bango ga kitoko OK ta omoni so moninga bimise loko na ye na ba na nzela batu ba yembi c'est que message ça capté c'est musala salami bien donc bande ko nyonso ba sali musala ba en tout cas félicitations et puis courage ouais parce que la bisopé ndeko na ba pas zoya ba oyoka ouais parce que musala bango bien ba goba voilà filé ba Ferrego là les padres Ferrego là vient na courage président au bimana yo OK et ça mamba ba prêtre wala yanzela ba prêtre donc ndemo za grand mayas au bimana yo président na Ferrego ouais OK les loba te beler mo ba komi ko beta pa rumba mo ba style mo ba style mo ba fro complexe à Buzuba na makambo tani na zoboya wa ba complexe à Buzuba ba complexe ne ni ka musique te
Yoko mona ba ifo na kobeta rumba na bino. Babeta bandombolo na biso. C'est babeta ngo kala melelo siko kasi basuka ndombolo babaloli ale bino siko boko miso kope su misiki na bino moko. Drum wana sala ba drum de ba vient na biso babeta ba Maradona ba Titina ebeta ma déjà. Poni ba complexe abuzo babo. Ah, beaucoup de bois soucis na binoté baptiste congolais. Je suis désolé. Vous êtes soucis na binoté que non, rumba na biso, tous on sango au top. Faut que bois mbalé ba style moko oyo, et ça na sens moko ti. Après 3 mois les qui na mo pepe wa. Te banze mologwa ba vient na biso basala. Matata ya mwasi na mobile sila tena mon kili mama. Zo na ba biloko na bino. Faut que ça ba biloko to beta musique ya mboka na biso po tomatisa rumba mais le roi biso moto so boma su rumba ngo mabe wena ba complexe nga ba biloko na te ba c'est la ba rumba na rumba biso ya ba base la ba rumba na rumba mais quand je peuple c'est la biso moi quelques morceaux ya marambo tali pour recevoir ça bana Alexis Tamba on changer ba couleur lokola caméléon wapi bolingwa ngoe tambola kakanga mon amour basalaka boyete na moto yolingi moto zalaka kobenga mahama yo mokolo bakinga naza ta moitié tes promises le bongwani terre maudite ponanga mawananga j'ignore munongo 600% ya bolingo chéri fallait la pesa la moitié na mikosa mila bolingo la yo tala ndenge na plongé na piscine zanga mai mais César o effacer ba prête ba bon souvenir na ngala motema na yo na zondi mate Alexis Tamba o changer ba mama wa biloko zuya dokola ka batu ba bonga mabaso ka position pour ma bisoya. C'est qu'Archange Joa sire na place au côté, Archange aussi me kiss. Hein? Kiss. Nazara nango déjà. Na botama nango déjà. Botama na kiss. Oh. Mais la botama nango déjà pour botama déjà do so déjà bimi na mokili. C'est que wa missionnaire. Oui makambo. On dit ma pe kiss na monde la musique pendeza ra kiss pendo ke pena place mo sacrifier pe ba dae. Fallait ba kene nango tina suka. Mais le roi si la c'est za nango lote. Loi de la nature yango nde makambo to bengo mikolo loi de la nature omona raté soko moni ata pantalon mobo na boutique mobo katio motema pantalon fola sombango après 3 jours pour ça ni osombian loi de la nature yango na kasi eza nango loko musude magie zati o tu ya bien zo raisonner na vie na yo e ko salama yango ngapi album nanga e ko sala succès na ada na kwa nde na za déjà bo ba fo ba yebango OK na bota malango déjà signé bena makasi parce que marambo taliere bima ki ofana na position togo classation na top 10 ya ba 10 ke o ekutana na marambo tali rozwa 45 position c'est pina mbamo numéro 1 numéro 1 donc dunda ba dynastie ba positionnement tout voilà yo muto lobinga bi numéro alors ba makambulanga kasi o tozo solo la to bi numéro 1 kasi numéro 1 c'est que longo la ba dynastie a fait longo la ba tokos ko da fali longo la. Donc quand je confirme pendant tant makambo etali o effacer pendant donc effacer les tableaux quoi. Numéro 1. Numéro 1. Mais numéro 1 on peut za titre nzembu ya nzembu moko za titre na album. Otis Nzoko. Non c'est pour la sauce l'émission parce que bon c'est l'épisode déjà qui est vers la fin. Tous au numéro 1 pour nous recevoir ça mingi un garçon moko na sima caméra na matama mande fobele donc on boit yete pour nous passer mutu makasi te. Koka moye montinda komo salanga. Koka moye Otis. Jésus-Christ a kufaki pona ma mona kufeli. Olingo ya Otis Nzoko. Ferlande maloba sukalina monoko e lokola na kokakate na komananga fanatique na yo e numéro 1 ya balimola yo nga numéro 1 ndenge yo zalaka kobenganga numéro 1 ya bolingola yo e nga numéro 1 souviens-toi encore de cet amour d'enfance. Ne me quitte pas, ne me lâche pas mon amour. Je t'aimerai toute ma vie. Ngana linga kayo, ma bazona ngana pesa yo chérie.
ozalaka kobenganga numéro 1. Voilà, merci beaucoup Archange Peblé, Nassir. Bazara na tante ya Rosela makambo etali. Bon, c'est pour la bonne bazo ka banzela pour ba place ba tuno ba awa te. Awa après ba 50 ans. Ndeni. Omote ba tebele ba meki ko yemba imana ba clavier awa ebeti banzadi. Waka fo papa wemba. Nanga. Banze mo beti ba clavier bele. Pone olinga ko comme ça ba place. Yo mo so boyango mo memanga ka wana. Na yebisu yo pour comprendre. Et awa après 50 ans. Devoir à domicile. Après 50 ans, tout boye manabo mikolo Archange. Ah non ba comité. Place non ba été. Ba vibrateur ba nzemba beti. Ah non ba été. Masala ya aller na PC moto mais awa. Donc héritier ba faire ba yembi ko to ba comité. Na PC ba moto sera ba zami place non ba comité. Jésus de Nias ko ça ko sara te na ncha. Nazo biso na Nias. Na makasi. Oko kanga te. Donc place ce qu'on a la copie ba tout non ba été no ba fait beaucoup. Le voyage zaté. Un grand merci à l'internaute tout Bolanda Bisso partout dans le monde. Nous sommes vraiment arrivés vers la fin de notre émission. Archange Peblé sorti il y a 10 et ça pour les camps. Pour les camps. Tout bien abino, tout peut savoir notre programme pour toujours c'est la manager. Bah c'est ça musa na poto. Pour banzer monsieur qui poto, bah Michel Bass va beta, bah Mbeteng va beta pour bah c'est la Bisso tout ça clip et puis tout caler sur date pour l'album et Robin Mado tout bien ayo Benjamin. Et puis, tu fais sa date. Mais à faire avant septembre, tu vas déjà album. Le producteur peut comment passer quand je suis dans la maison de production, moi je suis dans Simanayo, producteur, tout. Tu es dans manager, déjà au coup d'habitude déjà tu remis presque à la fin, mais il y a un coup de pouce Nél au Mabouba à Paris, et puis c'est Bamboté. On va sur Nabuso, papier les autres, Vianney Kandé. Producteur Azanete. Producteur Azanete, un producteur. La belle n'a pas de produire un arc à musique. Ok. Ouais, donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Le programme est en place à répétition. On retrouve Archange Nengeni. Nicolas, tu es dans le studio. Tu es dans le studio, tu es dans la répétition chaque jeudi dans mon akin. Ok. Donc tu repères une date. Tu es dans la répétition. Et puis l'album se limite à la production. Et puis tu repères dans la couloir. Donc banakin, banapoto. Tu repères dans la couloir. Pour que tu repères. Mais si tu repères, il y a les choix du maître. Pourquoi choix la répétition car on a banakin matongo momo pe ba collègue no ba frère. Tu répéter na bandal na wazimba. Tu répéter na ngiringiri. Tu répéter na nini. Na lingwala. Les lorsque tu comme na matongo ça mabeta. Tu as quartier papa, tu préfères tu répéter na matongo. OK. Ouais, pour ba tu bien ba comprendre que bon, papa qui est marquant, je charge, ya makambo ngo. OK. Ouais. Voilà, quand j'ai publié un article au plateau sur ces missions, na moi ba capé le OP ça peut numéro de contact na ba dédicace et ça la bien. Ouais. Merci déjà de nous répondre à l'invitation. Merci la internaute tout. Vous avez vraiment été à travers cette belle émission Couleur Show présentée par Alex Mwana Moulouba le Benjamin de la presse Mwana ba maman Ming Boba qui sera na Simana Mwana Nzambe pour Nzambe Maratro. Un grand merci à Olivier Ilongo Azaki derrière la caméra, les Viking Vision, merci. Yves Nzinga le formidable, big salutation à toi les grands cotonniers. Un grand merci à maman fille, maman Masolo, ya papa Audace Milandou. Mon vieux Guilel aussi en direct de Cape Town, papa na Giliana na Peso Bambo Tebele. On a moni li susunani. Lionel Kasso, à moi, na poto de partout. Big salutation à toi. Henri Bakouté, GV, Julien Gandou, les grands, la Kata Lubumbashi. L'international, les 10 teams de transfert le plus cher des longues jambes hommes. Mbali Mbishi. L'ingénieur Pichut Soni, Nakata Istanbul, Bambo Tenawe, Belé, place aux Ali. Namoni Bongo, mon général Amos, Mifilo King, Mister Temple, Jibalmous, Prod, Liswa Mokonzi, la Peso Bambo Tebele, place aux Ali. Vous êtes tellement nombreux. Alex Ngando, les Labino, vraiment trop l'ingénieur Dominique Yalanda, les fiscaux les plus célèbres. Autorité morale Pexi Touma, mon président, on appelle ce Bambo Tebele, la bonne sanité. Besoin de partager vidéo, commentaire, Nabino et au salab, c'est vraiment plaisir. On se retrouve à la prochaine. Archange, plateau de Skali Nango Yayo, c'est Pelissa dans le monde entier. On a déjà la Silsinanga. Bye bye. Riva de lo pipo Kalimasi. Général de Fao Matumonae Boye bisa papa kenga naza Nazo défendre kaka idéologie Bien chanté, bien rasé, bien parfumé, bien habillé
papa ya bana ebele vie beaucoup leo fula ngenge na biso grama ya seo les formateurs des idoles de génération en génération totikala bafele papa kenda tosenge merci na tata mokeli ya mokili ye moto apesaka ye moto azwi oya ye